magazine, Commission Moko est mise en place pour se pencher sur le dossier recensement de la population ya RDC. Wana ezali moko ya ba résultat o ezwami après réunion o esalema ki lelo lundi 5 juillet na primature wapi chef ya gouvernement congolais Jean-Michel Sama Lukonde ayambaki délégation ya ministre autour ya ba question sur le recensement. Et ça a confirmé Jean-Florent Ibenge à s'engager officiellement dans la Renaissance Barkhane au Maroc pour un contrat. Il y a 3 ans, ancien entraîneur, il y avait club accueilli na Maroc. Détail, il y a l'élément oignon sur tout à l'heure, mais je suis un KN Benyon zone par ailleurs. Bon début de semaine na balandignon sur KN News Magazine to wana pour informer bino toujours pour ezalaka mosala na biso tika to fongo de dichel lelo na primature wapi Jean-Michel Sama Lukonde premier ministre congolais a solola ki na délégation et ba ministre na likambo etali recensement ya population wana ba créer commission moko moba oyo kozala kolandela lisolo etali recensement ya population congolaise bolanda ba détail et pesani awa na merveille mbede na terme ya ba échange commission moko ezali mise en place pour na ko se pencher na dossier ya ko soumettre na gouvernement cahier de charge na 10 jours o ezakoya ministre ya intérieur Daniel Aselo atalisaki après réunion mokolo ya lelo lundi 5 juillet 2021 que son excellence monsieur le premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde a invité ki ministre ya intérieur ministre ya numérique pe sous ministre ya plan pour na ko échanger mbala liboso depuis gouvernement ebima na likambo etali processus ya recensement to pe identification ya population congolaise bato nyonso bayebi que d'ici 2023 to pe na 2023 mboka eko organiser ba élection nationale abakisaki ke eza pour na raison o que son excellence monsieur le premier ministre asepelaki ko inviter bango lelo pour ensemble 4 ministères pe ba service attaché na ministère o eza na manière ya ko permettre na bango lelo nini basengeli ko banda ko sala donc eza na nzela moko ya kolanda pe eza na suka wana commission moko euti kozala mise en place de manière à ce que d'ici 10 jours cahier de charge moko ezala soumis na premier ministre donc na gouvernement pour que mboka ezala informé na o bakosala d'ici là pour na élection to souligner que question ya recensement ya population avant tenir ya ba prochaine élection eza ko diviser ba classe politique congolaise ba misusu bazo saluer initiative pour ezo permettre na population bazala identifier kasi koto mususu ebele baza contre pe baza ko estimer que recensement ekoki ko retarder tenir ya ba scrutin oyo eza koya Kinshasa eleki partout. Population quinoise va réagir na dossier recensement. Est-ce que ezali opportun ya kosala recensement sikoyo importance na yango na société ezali nini population va réagir na micro ya Peggy Ilunga. Toboyi makambo nanu ya recensement atika nanu tokende kaka bongo potangu ye tangu fichette de l'état alobia makambo nanu ya recensement tokende nanu te toboyi yango atika nanu biso tokende élection na 2023 mokonzi oyo akobima oyo akopesa biso oyo biso tozoluka nde yango oyo komona makambo nyonso to ekotambola papa nanga monguna na kati ya Kongo azalaka te wana mutu soka yebi soko monguna kota na Kongo monguna azalaka te balobi oyo biso nyonso tu ndenge tosangani toza bato moko étranger aza na droit ya kovivre na mboko yo ntango ozolinga okende na recensement ntango yo bayebisaka bino ke liboso tokende na recensement bagouvernement lelo eza na place na baoyo baza wana baboyaka yango te ntango ancien président auti oleka alobaka ke te avant no tokende na maponami tokende na liboso nanu na recensement
bango tu baboyaka ekolia mama na temps kosakana te puisque toyebi gouvernement na biso toza na difficulté ya banzela toza na difficulté voire même kutu moto ozali motinda ake recensement est-ce que alei papa Tshisekedi aloba yango tokende na recensement kaka bao wana baza na yo babanda koboya balobi te tokokende avant tokende en élection et tokende na recensement tokende nanu na maponami président oyo akobima ndako ya kosalisa biso recensement. Bon, omoni décision wana eza mabeti mais eloko lokola recensement eza eloko moko ezalaka permanent mbula nyonso tout il faut recensement esalamaka tozilaka kaka te ke soki omoni ke mwa événement mo tokende ba élection tosala recensement non recensement il faut ezala ntango nyonso tout ozo comprendre neti toza na baquartier na bacommune banini net na quartier chef de quartier yebi que j'ai autant de habitants na kati ya quartier na ngai moto songolo mopakala azalaka recensement ezalaka ate epoa tokende ba élection fait eloko moko permanent ntango eloko wana eza permanent te ozomona toa facilité bato ndenge na ndenge bazokotela biso on n'arrive pas à s'identifier. Ouais, recensement esalama bien sûr naza d'accord mais recensement moko honnête eza ba recensement moko neti câble autosesa dernièrement na ba mandat passé to lui recensement ça recensement moko ezala na rigueur à part ça faut la recensement moko précise et la facteur chef de l'état tendeni ko chef de l'état il faut yeba na mboka na ye azana combien de congolais et c'est important oh surtout ba okina ba urne parce que recensement yango nde peut être résultat vote total équivalence à recensement total équivalence à vote et ça to bino ba recensement bino 2000 personnes en ligne à recensement, beaucoup d'élections, beaucoup 3000 et quelques. Vous voyez là, ce ne sont pas des élections qui sont transparentes. Tout le monde recensement, ça, la m'a dit, manière est transparente pour que, quand on voit une élection, pour que nous ayons un résultat transparent, c'est ça, et il n'y a pas d'intérêt pour président de la République. Mais moi, je pense que l'élection, avant ça, normalement, il faut que ça le recensement, parce que recensement, il y a un nombre d'habitants. Et puis à partir il y a recensement, il peut permettre que non élection et ça la bien parce que pour la quantité fraude, parce que là-bas il y a la frontière mususu et ça là que non batu mususu ba infiltrer na quatre frontières élection veut dire voter la candidat songolo et puis ça vient de ce fait en tout cas pour la transparence là avant tout recensement pour la identifier nombre il y a habitants dans la carte pays et ensuite l'élection est comme ça là. Il y a mon que non idée à cause tout d'abord recensement ils ont idée malade pourquoi puisque on doit nécessairement identifier nombre de la population tout que non puisque ça fait un bout de temps tu dis que non tu as combien la carte mboka oyo bon à ce concerne problème d'identification ils ont prendre avantage à chef de l'état au moins que chaque fois quand il y a élection la contestation ils ont toujours mais ceux qui tu dis nombre de la population ils ont combien et pour vous faciliter biso tâche pour na koyeba que non élection et nombre à bato à voter baza combien ba voter baza combien pour que tu dis que non la contestation électorale les a les sociétés. Bon, à ce qui concerne le problème et l'identification. Et quand vous se posez problème, il s'est passé comme enrôlement, enrôlement. Chez bateau, en même temps, ils ont enrôlé bateau, en même temps, ils ont un nombre effectif de la population. Ça ne peut pas poser de problème. Et on a qui lobby na Kinshasa pe na ba réseaux sociaux au cardinal Laurent Mosengo akufi yango ezali une fausse information to démentir yango na koloba que son éminence cardinal Laurent Mosengo Pasinya azali en vie kasi na état de santé moko azali critique pe esengeli azala évacué na mikili ya poto pour na ba soins de santé appropriés blanda image pe commentaire au pour na détail. Concrètement, na ba rumeur ou etambolaki na ba réseaux sociaux na butu ya dimanche 14 juillet 2021 concernant loi ya cardinal Laurent Mosengo Pasinya esengeli koyeba pe kokanga ke son éminence le cardinal Laurent Mosengo akufi te selon ba source médicale état de santé na ye et connaître amélioration kasi azali évacué na étranger
pour avoir soins de santé appropriés. Ancien archevêque ya Kinshasa azali na ba problème de santé kino dimanche 4 juillet wapi controverse pe ba rumeur etambolaki sur liwa na ye congolais azalaka toujours bongo au cardinal Mosengo akufi. Selon l'information epesami na 5 ans, Monseigneur Mosengo Pasinya azali toujours na état de santé moko critique malgré ba petite amélioration. Yango importance évacuation na yé étranger via avion moko médicalisé mobilisé pour la occasion moko lundi 15 juillet 2021. Et c'est que son éminence le cardinal Laurent Mosengo Pasinya azali âgé à 81 ans. Azali moko ba visage important ya religion pe akota na histoire ya RDC pour na modèle na ya kobunda mingi pour na stabilité développement mingi ba position na ye na kolukaka changement na kati ya mboka na biso. Salam information epesami azwa ki visite lobby na pokwa toujours na ligne ya hôpital ya président de l'Assemblée nationale Christophe Mboso Kodiapwanga. Ya docteur Jean-Jacques Mouyembe pub officiel ya ndenge na ndenge oyo bakomaki sur place pour na koyeba évolution ya santé ya grand homme oyo akota na kati ya histoire ya démocratique du Congo pe moko ya ba père spirituel ya église catholique tozoliki ya kaka ko son éminence cardinal Mosengo akozonga na biso en forme yango ekozala possible kaka na réunion de prière ya bandeko nyonso ya bana nyonso ya mboka ya démocratique du Congo. Kinshasa et l'équipe partout. Poto blevita pona mikolo pe bana vitamine o wapi meka o pesanga raison kasi somba ebele ka kocha provision na ndako po bana balingaka ngo makasi. Ndenge amesana na ye kosunga population congolaise Beltesco aye lisusu na blevita oyo ezali potopoto kitoko riche en protéines pe vitamine sachet moko kaka ya pamba ya blevita eza na essentiel ya ba éléments nutritifs nécessaires pour le développement pe kokola kitoko ya mwana na yo yoka. Blevita oyo eza mélange ya 4 types ya farine lokola farine ya masangu oyo ezali riche na ba nutriments ya énergie, farine de bleu riche na ba vitamine B1 pour le système nerveux, farine ya loso riche na fibre pour la digestion moko ya malamu, farine ya soja riche na oméga 3 pour le développement ya kitoko pe pour na cerveau ya mwana na yo na misu kobosa na te ba chepe miliki na kati pour na calcium oyo ezali nécessaire pour le développement ya mikuwa. Poto blevita ekopesa énergie pe makasi na mwana na yo chaque jour pour na kosaka na kitoko. Poto oyo ozomona blevita ezali pe bilei kitoko pour na mikolo. Ya mode. Mais là poto blevita pour na kobatela pe kokolisa mwana na yo kitoko. Beltesco vraiment mosungi ya mboka. Kinshasa et l'équipe partout. Samedi 3 juillet 2021, mokili célébra qui journée mondiale sans sachet plastique. Vie importance ya journée yango pe importance ya kobattre l'environnement na biso toujours ngeli journée mondiale sans sachet plastique. Samedi 3 juillet 2021, mokili célébra que journée mondiale sans sac plastique. Journée yango ezala instituée pour la lutter contre pollution occasionnée la prolifération ya ba sac en plastique mingi ndeyo totikaka yango au gré de vent et courant donc na balabala sans kobomba yango pe ko canaliser yango ezali menace pour na ba nombreuses espèces animales et même pour na mabele na biso moto o nonu ayoka sangwa 8e continent a kozala na pasi ya ko se représenter ampleur ya ba dégâts oyo ezalaka causé na nature na pollution ya ba chasser plastique. L'occasion journée le Centre national d'information sur le déchet a salaka nyonso mpona koattirer attention ya public sur nécessité ya modification ya profondeur ya babitide na biso pe babitide ya ba consommateur
ezali important ko produire ba déchets o ezali capable ya ko recycler mais les sources ko produire moins de déchets o ezali ba déchets o eumelaka o ezalaka non recyclable. L'occasion la journée le 3 juillet, ba croisade contre l'utilisation de sacs plastiques, ezalaka mingi ba symbole ya koluka ko produire ba déchets na kati ya mokili. Pour ceux qui otali environnement, ezalaka polluer mingi na ba déchets plastiques pe ba chasser o ezalaka non dégradable pe ebebisaka mabele surtout na ville ya Kinshasa soki otamboli okokuta bachasser plastique na kati ya barivière na kati ya bakaniveau na babalabala na boye soki mbula ebeti ezongaka nyonso na mabele pe yango nde ememaka bainondation ekangaka vo na mai. Basac en plastique ezali ko représenter double des avantages ya kozala non dégradable pe lisusu kozala disperser très facilement na kati ya mipepe. Esengeli koluka ko remplacer ba sachet plastique na emballage papier o ezalaka facilement recyclable. Mikolo eleki gouvernement congolais a telemelaka ba chasser plastique production nango pe vente nango kasi tozali kokama na ville province ya Kinshasa ezali kotekama toujours donc mobeko wala elandami te. Esengeli population ezala conscient que soki ba chasser ezali kotonda ezali kobebisa mabele pe ba chasser plastique na ba bouteille plastique ezali kokanga banzela ezali koboucher ba caniveau yango nde ezongiselaka biso mai ya mbula et même la kabiso ba inondation ndenge na ndenge. Donc caractère moko responsable et que ça que ba inondation est diminué na ville province ya Kinshasa. Na cadre ya journée ya lelo ni batela pembeni na yo donc c'est la papier to chasser na matière mosusu ezala matière plastique était éviter ba bouteille en plastique à tout moment et kozala bien pour l'environnement pe pour na lobby na biso ko polluer nature lelo et kozala ba conséquences moko très terrible na avenir. Donc il faut ko batela écosystème pe ko batela environnement na biso pour ko battre l'environnement ezali ko battre la bombe ko battre l'environnement ezali ko battre la avenir. Kinshasa et l'équipe partout. Première chaîne d'actualité en continu Kasina Lingala à Moussala et Salamaka Kitoko d'information toujours en ligne, toujours en continu na chaîne YouTube na biso awa. De proposer un extrait et émission qui nous doki politique vous allez déjà en ligne na chaîne na biso KMB News parce que vous santé ko s'abonner pe bisa moninga à s'abonner. Rien ne marche. Tout le bayango rien ne marche. Mboke tambola mabe jusqu'à présent. Vous voyez président Félix Tshisekedi a ko memanika ka croix et kuluso ba pesa ka Yesu Christ. Yende kwa komema nyonso mais to nako bato bakopesa liberté na zo biso banda na 60 na 2018 ozomona na ba président na ba ministre na ba nani na ba directeur du cabinet na ba nani mutu moko te alukaki développement ya RDC que de liboso jamais ozomona redonner à la jeunesse congolaise sa place dans la société après indépendance. Jeunesse congolaise a sa place dans la société. Conscience. Il y a bato bazwa ke non tuutaki na bombu. Suko tolongo na kata bombu to komi suko na kata lumière. Faut conscience ya mutu. Quand je parle de la jeunesse, dans de la conscience. Mutu nyonso faut la conscient. Tozo indépendance. Lelo depuis tozo indépendance bazo bakoma bazo ba 61 ans. Misu bazo 60 ans, misu bazo 50 ans, misu bazo ba 4. C'est ça. Mais pour ce ngane sikoyo mutu na mutu atia siko RDC au centre makambo nyoso. RDC il faut à le centre. Ya makambo tout RDC d'abord. Au moins en en France. Hein? Au moins en États-Unis. D'abord les États-Unis d'Amérique. D'abord la France. D'abord l'Allemagne. D'abord l'Angleterre. Et tant que peu biso comme sous na 61e anniversaire à RDC, d'abord la RDC, d'abord tout tikananu ba makabwana na sengi na ba politicien na ba politicienne mutu nyonso azwa conscience
RDC ezokende liboso te mais toza na nyonso oyo nzambe apesa biso mboka ke liboso te on asengi sikoyo na moto oti faut age à conscience après avoir totalisé 61e anniversaire ya RDC ya lipanda nasengi na peuple congolais bato tout bazwa conscience d'abord la RDC d'abord la République démocratique du Congo soki ke mboko elingi ekende liboso na sala appel na bapoliticien na bacongolais bacongolaises nyonso d'abord la RDC soki moto atie d'abord la RDC liboso au moins mboko oke liboso moko ya baagent ya magazine na bino KMB News a célébraki mariage coutumier na ye mokolo ya samedi 3 juillet elekalaki ndenge nini bolanda na image pe commentaire 10h juste, samedi 3 juillet, maison communale Yakasavubu décorée la couleur du ciel rouge-blanc. Pour célébrer union et monsieur héritier Lukonge, n'a désormais madame Dorcas Lukonge. Famille, amis et connaissances, bazala qui bangonyo sont présents pour la kokokisa le loba ou le loba quand le mariage soit honoré de tous. Présence remarquable, il y a coordonnateur, il y a KMB News, qui signalé sur place. Liboso officier état civil, baveux de mariage et salemaki, il y a quelqu'un qui est Aujourd'hui, devant les gens, je vais juste répéter la phrase que je t'ai dit une fois. C'était Rosamond Balora. Et aujourd'hui, cette parole-là, elle a touché cher. Et devant les gens encore, je te promets de construire un empire. Moi, je serai le roi. Cérémonie pleine d'émotions, peu de joie. Ils ont qui clôturer une séance photo. Wapi ba marié na ba famille. Azwa ki ba photo ndeti na film ndimela ki toko pe sengo makasi ezalaki awa. Boyene ezalaka biso na KMB News tobalaka ndeko célibataire zwa jepo. Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Le nouveau jeune système économique moko créé peut fonder foyer na yo tika kolekisa tampo et si okoli tango pe micro et kozala yo te vie pe ezongaka nsima te donc yebela na kombo équipe rédactionnelle pe technique ya KMB News to souhaiter heureux mariage na couple Lukonge à faire mariage gentil kitoko Kinshasa et l'équipe partout. Nero to mesala rotuna bino mituna lelo mutuna ezali est-ce que c'est normal que moi si libala atosaka pasteur koleka mobali ni andako bona na ndenge population kinoise ba réagissaki na micro ya Peggy Ilunga pe merveille nakala bamangomba ezalaka mingi te pe ba église de réveil kutu ezalaka te kasi bamama na biso bazalaka kobatela mabala na bango malamu bazalaka kotosa mibali na bango pe bazalaka koyokela bango makasi kasi lelo toyebi te soki ba église nde ekoma cause ya ba problème na mabala ebele po ba foyer mingi ezozanga kimia pe to ya divorce ekoma très élevé basi ya mabale ebele bakoma koyokela plus ba pasteur na bango oyo bakoma kobenga badadi ke mibali na bango ya ndako soki problème eza na ndako na place ayebisa mobali na ye akokende d'abord ko consulter dadi pe soki pasteur alobi asala ngo to asala te ye akoyokela kaka maloba na ye ata mobali alobi ndenge nini akochange na ye avis te mibali balingaka valeur pe respect akoki kolinga ko se sentir inférieur te na ndako na ye moko to pe ko permettre mwasi na ye ayokela moto ya libanda ki ye moko yango biso magazine KMB News to kitisaki micro na terrain pe to tunaki na population kinoise est-ce que c'est normal que mwasi ayokela plus passer na ye que mobile na ye andako loba pona basa bongo ba moi na pe loba so minde ezate pour moi si paloza la débat que na posa mobile na yo mobile na la sisi po yo OK église
ok église kuna fallait ba que oui na que église il fallait na zonga avant que mobala oselanga il avantage à besi pas pasteur so tanga koya monde mobala osepela bando kendaki ti ero église ndenge nini wana ah so ndenge ça boy so ba yeba que oui tanga otika mobali na palin yo que église fait ba ndenge ko zonga bon ba maman mususu peut-être mutabali seki une église eza pasteur mutabali seki yango akoyoka mingi passer passer mutapeseki libala wana mususu pe akoma okima nika makela bana ndako moko kosekeleki prière mususu pe akoma ne oteka na zandu mususu akoma nena ba makambo na ebele bele mais nga vana bima na fona lambela na mbali nga sans ko lambela mbali nga na obima te jamais neti camarade na mo pateka na zandu yi ata dimanche zandu ezaka te kendaka koteka to tuna yo busula na mbali no ni po zaka na zandu so na zandu ate kama lewa na zandu dimanche bat bazaka te na zandu kuno kendo osani na zandu abina kima na motungisa mobala po mobala sala sutani ne lote amona ko mona ewe mabe c'est bien passé journée na zandu bon na poko zongi conseil na pesa bango ko prier eza mabe te sans nzambe vraiment tozana insécurité mais avant ko bima bible en mo elobi soko bongisi no epa na ote donc sake na libando ko bongisa to bongisi no epa na bongisi ndaku après obimi ok église oko ke église ka boye to tiki ndaku salite eza bien te soki passer abengi amo le roi nzambe mudabengi se mobala bengi awayamba te to tika comportement na passer na solo le mobala boyo akopesa te sika na permanence ofanda te akoloba wa eza ndaku te okotelengana na bana donc protéger na mariage na liboso. Bon, on est allé marquer enseignement et à basi. Puisque moi, c'est failli barol nae. Bible lobi na biso na Proverbe 14 que une femme sage bâtit sa maison. Donc, ce qui yo okotika, okoki jamais koto sa passer ko le kambal na ote. À moins que ce qui mobile na zo pekisa o makambo nzambe wana ekomika mususu. Mais même ba passer bâtir à biso, maman vo église faut bongisa, faut lambela papa, faut bongisa ndako na yo. Puisque ce que bongisi te oye ko sambe lo salim o sale loko moko te puisque faut bongisa na ndako na yo ce que bongisi ndako lambeli mobali na ote OK prière nzamba ko agréer en ote avant yo kende na ndako nzambe avant yo kende pa nzambe faut bongisa poza na kimia oyebi ke non ndako na nga na lambeli mobali na nga na bongisi table mobali na nga to mobali na nga ko ya problème e ko zala te mais ce que sundoli okeka église wana ozo sa eloko te na ko yebisa bango baza na kati erreur grave. Puisqu'il faut d'abord auto-sambal na yo. Bon, c'est total Ephésiens, la Bible, le banabiso que femme soyez soumise. Donc, on a des recommandations ensemble. Ce qui est aussi mon bail na ote et que aussi kaka au pasteur à lobby, en tout cas aux anambeba. Il faut bongi ça. Aux autres samsai na nzamba attaquer musai na nzambe, aux autres sambal non anda ko attaquer mon bali aza chef na yo. C'est comme ça nde makambe ko tambola malanga. Pasteur aza papa na yo ya molimo pe aza wana pona ko orienter yo pe ko lakisa yo nzela ya malamu polo bio kota na bokonzi ya likolo kasi ko bosa na teke aza pe moto lokola yo donc ndeko mondimi likambo nyonso ezoleka na ndako na yo surtout na ndako ya libala eza ya koyebisa pasteur te pasteur ye moko pe akolinga te ke moto ya libanda akonza ndako na ye to pe agide mwasi na ye bible ye moko elobi ke mobali akolinga mwasi na ye kasi mwasi il faut azala soumise envers mobali na ye soki oza na likambo banda nanu koyebisa mobali na yo après bokomema yango epa pasteur soki ozosenga orientation na ye kasi mobali na yo nde il faut aconclure po ye nde azali chef ya ndako Kinshasa eleki partout. Toyesaki bino ngo ebandeli que Jean Flora Ibenge, ancien entraîneur ya Vita Club alongwaki kasi on s'engage officiellement na Renaissance Barkham ya Maroc. Bona na baleta epesani awa na Nathan Siata. Ex-entraîneur de l'association sportive Vita Club Jean Flora Ibenge Ikonge azali officiellement engagé na équipe la Renaissance sportive de Berkane RCB pour la Diremoko il y a 3 ans. Club marocain a confirmé qui information au Mokole à lobby dimanche 4 juillet 2021 via les réseaux sociaux n'a indiqué que entraîneur congolais a causé la présenter Mokole à lundi. D'après l'information aux élus relayés na ba médias marocains Ibenge Ikonge a percevoir salaire moko oyo ezali ko avoisiner $55,000 chaque mois. Ezali bongo nouveau défi oyo se présenté
na nzela na ye avec nouveau club oyo azali kobeta coupe ya confédération ya CAF na saison oyo ezali koya. Après 9 saisons na kati ya team ya ba vert noir Ibenge Ikwange, Jean Florent a décidé quand même de jeter éponge suite na verdict oyo ezalaki rendi na Fédération Congolaise de Football Association FECOFA oyo ekataki 9 points na ancien club na ye na likambo oyo etali joueur Matutala oyo permetaki te na AS Vita Club a décroché titre ya champion ya Ligue nationale de football association Ligue 1 na bongo. Jean-Florent Ibenge Ikwange apesi mokongo na Vita Club pe akei kotel sa chance na Maroc. Pour na biso ba Congolais nyonso toko souhaiter bonne chance pour l'aventure oyo sika ezali kobanda. Kinshasa et l'équipe partout. Édition de Suki Awa, merci na fidélité na bino pe confiance bozo continuer kopesa na KNB News magazine pe bolingo. Bon bozali ko continuer kopesa biso kasi na kosilisa ngo boete. So kopesa merci l'équipe technique pe rédactionnelle ou accompagner ki na équipe ba warrior na sima caméra oyo tozali na Hervé Zaka Awa. Tozaki na Peggy Ilunga régie estimamaki na Timothée Kaembe na réalisation ya Nathan Siata. Édition de l'Ebetamaki Dada na Merveille Mombembe, toujours la coordination, il y a grand lieu à communication, Jimou Kenti Manganga, la bino tokuta Nikoleza Ikoya, kasi édition de l'eau na dédié ango na couple, héritier nous congina Madame Dorcas nous congina au Bazoui, déjà qu'on fêtait mariage na bango kitoko tika etenzamba pambola bino, édition esili, tokuta Nikoleza Ikoya. Magazine, Kinshasa na biso, réalité ya banaki, réalité ya banaki, réalité ya banaki no.